keleka mfumu wiza watusadisa muzipasi zetu wange tulombanga tamtamongeli halingiyo mingi yangwa bengiyo yosalela ye solo ndekubosana mokili solo ndekubosana mokili tata ndibeni aleniyo mingi yangwa bengiyo yosalela ye solo ndekutikane masina solo ndekutikana mafinga tata mokeli alingiyo mingi yangwa bengiyo yosalela ye solo ndekubosana mokili solo ndekubosana mokili tanta kimbangu ngeye imfuluzi muzipasi zeto fuvu kwangekena nzaitwenina imeli yauka keleka fumu wiza watusadisa muzipasi zeto kwange tulombanga tata kimbangu ngeye imvuluzi muzipasi zeto vuvu kwangekela zaitwenina imeni yauka keleka mfumu kwiza kwatusabisa muzipasi zetu kwange tulombanga Kembo Angelo moto famu moto tia longo fumu kimbangwe ezala kepana biso yatata mulendo yaki mpavita ezala kepana biso yakutamachua logo ya disenyanzela sogeza kaponto kupekela kwa mapoko mkasi matondo minto komi na ngongaji watu tikaka motei pe matea ipaye kata moke alikolo na se bakolo musala watu oyo fumuki mbanga tika kibokonzi na ye alikolo pona bokonzi ya se likolo ya sialité mais likolo ya supériorité ya spiritualité balongoke Kembo donc spirituel c'est pas assez à m'appeler mais c'est à monde physique pas balongoke Kembo bate monde spirituel eza ko dominer eza ko poser eza ko diriger monde physique bongo par contre monde physique eza ko contrôler monde spiritualité mais monde spirituel eza contrôler na contrôle pene eza ko tambusa kopesa ba injonction direction na monde physique bongo ba lonke donc yango nde makanisi eza bokokamba nzoto ya moto ndenge moto kotika moteke mate ya tata alobela biso oyo abomiselaki biso na ngonga iye mpe na elekoli toza kolekisa mokili eleka na tourment na désordre oyo mokili eza nango ya baconflit nucléaire eza boko matata mokili ya molimo alobela biso mpe apesa biso bososo mateya ya koyoka mpe bososo na biso ezala makasi na mateya ya balongo fungola nde bonso tozwi lolenge tosamba mboka
Lendo Keleka walongo fumu kimbango. Keleka walongo fumu kimbango. Keleka walongo fumu kimbango. Mteki. Bika Lendo ikolozelo zikitwadisa mulende eni basila muvuvamile. Isale. Keleka walongo fumu kimbangu iya ya kiba. Keleka walongo fumu kimbangu iya ya kiba. Keleka walongo fumu kimbangu ya mbitu kula masili ya bulendo wa dungu. Tia kwa bulendo ya kiba. Isale. Ba long Kembo. Ba long Kembo. Do Moto. Vam Moto tia. Alongo fumu kimbangu Ezalaki pana biso. ya kipavita Ezalaki pana ya biso. mutamachua Ezalaki pana ya biso. kintu ya balongo na biso Ezalaki ya zikulu zetu biso. ya isonya nzila Kaka awa. ya banganga ngunza Kaka awa. beti maboko makasi. Matondo mingi batata baningwa ilenge bana pe bambasi wapi banso bongo toye koyanula na libengisi na biso ya lino na bandi na introduction tolobaki mwa mingi mpona koloba ete moyenga dimanche eza journée oyo na anglais babenga Sunday, donc journée ya dieu soleil, donc faux dieu soleil. Ba donc Kembo. tukoloba même ye moko soleil aza kati ya moli, donc tata mokili aza bongo moli. Les premières races eza bongo race noire moli bongo bongo te. Donc premier pouvoir technologie scientifique ezala bongo Égypte antique, eza bona continent na continent biso ya Afrique, eza bona race noire bongo na molili aza premier ya nyonso nde tobatela loposo na biso, loposo moyini tabona ntina makasi loposo nde bongo totombelaki boye kolamu na ya biso ya kipeve nde na biso so baye toye kolelakisa bokasi koya bakoko ete bapona bidombe basi mpe bidombe banengwa yango wana toya kolakisa ete toza bongo bakokisi mpe balungi tombeli biso banso ntango toyei kolamu na nkombo ya balengo fo Kembo. monakituka banzala mpale teleki na mboka mona Bika twasonga zola twasala kisalo mukati kya mpova ilisiko byatata bakumutuleni. monakituka banzala mpale teleki na mboka mona Bika twasonga zola twasala kisalo mukati kya mpova ilisiko byatata bakumutuleni. balonge Kembo. balonge Kembo. angelo Moto. ufamu Moto tia. ya vuluzi walongo fumuki mbangwe Ezalaki pana biso ye. monakituka banzala mpale teleki na mboka mona Bika twasonga zola twasala kisalo mukati kya mpova ilisiko byatata bakumutuleni. balonge Kembo. matondo mingi lelo bongo mwa na mananga papaya mwa le 27 eza bongo mwayenga lelo na sanza yaki bavita jie po toza kolekisa biso banso 2025 baya na ngonga ya nsima ezanga ngonga moko na zomi na misato balongo Kembo.
ba longe Kembo. ba longe Kembo. alelo Moto. vuvamu Moto tia. abalongo fumuki mbangwe Ezalaki mpa na biso. yese muzulu Yese bantoto. yese vantoto Yese muzulu. telele Bambi kana kinona. mabanga Tokopasola nzela. timola mpuku Na maboko. biso bantelele Tokotelemisa kisama. Tokosenga lisalisi na moto te. biso bantelele Tokotelemisa kisama. Tokosenga lisalisi na moto biso te. bantelele Tokotelemisa kisama. Tokosenga lisalisi na moto te. bongo Ingeta. yi Ititi. mabwe Mabwe mabwe. kolonga etumba oyo balonge Ingeta. Kembo. etumba oyo tokolonga bakita bama Bamata. moyindo akolamuka na pongi bongo Ingeta. akozongela konzambe akoko nde basambelaki eza bongo Ingeta. kolala mpe ezalaka mokolo moko ngonga moko moto pasangani alamuka Alamuki. alamuka moyindo akolamuka kana totombelaki bansolo ya bolamu na mayonga ya pelo toyeba ete kombo na kombo eza na ntina na ya Na yango. ya na ntina bakoko ba biso bazwaka bakombo ya l'Occident te ya Orient te ya Asie pe te me bazwaka bakombo kaka na minoko ya mboka na Na bango. ezalaka na ntina ezalaka na ntina maka Makasi. me bazoloba pré-nom pré-élection ça veut dire avant élection pré ya 1000 donc oyo eza yango pré donc bapré eza bongo eloko oyo eyaka yango eza yango ya mai mosusu eza bongo tika na nsima balongo ke Kembo. yoleba bongo pré-nom donc yambo yo ozalisa bayebisi yo pré-nom donc kombono ya yambo balongo ke Kembo. wagon mutu ya train na basuite na ye nani akodirijaka moninga mutu ya train balongo ke Kembo. sikolokola mutu ndakisa eza bongo Jean-Pierre Joseph Christophe donc ya komi mutu ya wagon mutu ya train oyo wapi aza kokamba basuite nyonso etikali na nsima mutu ko azokamba basuite nyonso donc prénom ko bongo mutu ya train oyo azokamba basuite oyo etikali nyonso donc machiniste nde prénom yamonaka kombo eza bongo na ntina makasi chaque religion oyo eye na afrique ekumbeli biso bakombo ezalaki na kombo mampasi yobi te mampasi eza bongo koloka mpasi soki ose converti na religion chrétienne bapesi yo kombo ya moïse soki obia te christianisme bakendeli felo basambelaka bien te mpona kolukaluka no ozwi moninga moko ya islam aconvaincre yo na religion islamique soki oke kuna komonaka moïse bakoboya kobenga kombo ya moïse bakobengo nini kombo ya musa balongo ke donc bazochangeako kaka bakombo ti oke otie bano bareligie bachange kaka bakombo todi ke bango mpe bazolinga milimo na bango ezwa contrôle ya molimo na bongo te Ingeta. siko ndenge nini milimo bapaya oyo eyi kokolonize yo ekoyela o bolamu balongo ke Kembo. donc ekoyela bolamu te parce que alingi nde azwa contrôle ya bomoi na biso bayeba donc kaka baptême par le nom et baptême par le nom eya na conséquence makasi mpo kombo eza identité en état spirituel et physique eza identité mobila kombo même mission na yo destin na yo mosala na yo ebombamaka bongo na kombo kombo ebombi nyonso
babite sopesi mutu kombo mapasi ya komona kaka pasi ndenge bapaster balingi bainterpretaka yango balongoke Kembo. nzoka te na circonstance nyonso mwana ayeli bakongoli baki basheni baki mayeli babime ndenge nini mwana oyo aponitaka circonstance oyo seke eza lie na destin na bongo te balongoke Kembo. nkopo ayebaki ke libaku eza fruit ya hasard te eza na langage mobimba eza koloba bongo oluka yeba phénomène événement esali mpona nini pani kaka mwana aponi abotama na moma oyo ebakopesa ye kombo kolanda bongo circonstance ya naissance na ye bongo saki na ntina mama yokaki pasi makasi na zemi pasi mpenza pasi asimba boye otapalome mosala bandeko kuna confusion na famille asala boye nga na zemi omona poni kaka boye mama nyokwami na zemi anyokwami ile aboti mwana na mikakato na pasi nyonso ya bakrize ebetaki libota financement baki na eloko te pasi ile aboti mwana wana akopesa ye kombo oyo ekobala na circonstance wana mwana kobengi kombo ni mapasi elobi ete atie kale atie blocage ya pasi oyo toyokaki soki tobandi prospérité na yo motama pasi oza mokangi pasi mpo yo ozala ya yambo ya kobanda bomengo mpe kimia kati ya balongo ke bongo te bongo te fo kotiaka bilenge atie elembo na kombo mpe kanga pasi mama yokaki me elobi te ke yo nde oza pasi wana balongo ke soki atie elembo te atie kalite atiki porte ouverte pasi wana ekobana kaka kokoba se koko il faut akanga porte wana ya pasi balongo ke ina ntina wana nde yango wana esengelaka bakombo na biso ya bolingo ezwa bongo prédominance na biso mpo yango etambusa biso olenge ya lisanga ya futuka mpana mpambo ufiki mutu waye susu korenove su kozongisa mpo akoba etinga ya balongofu mokimbangu misho bapesaki balongofu mokimbangu ya kolongola biso na pasi ya kokumba biso kozongisa biso bongo na bitambi mpe na nzela oyo tata alingelaki biso bade bongo tozala etumbango ebundaki yaki mpavita futika fana mpambu fidila bongo efu mokimbangu ayabi te indépendance spirituelle yango tokoba etumba wana e afrique ezwaki ba indépendance physique na tozaka na pasi nde ozanga biso indépendance spirituelle ekobanda bona kolongola bakomba bapaya débaptisation tose débaptise tolongola bakombo ya bateme ya bapaya tolongola mpo tozonga biso balongoke nde lokola na mokili ya mosuni ezalaka na temps etemps mokimbango ekokaki le 12 octobre le 12 octobre na manaka bapaya 1951 balongoke e atiki nzoka mosuni azongi mpona mokili ya molimo wapi oyo epai awutaki balongoke nde alakaki longi akoya nde tomoni motangisi ayebongo kotangisa bomfumuki mbangu akoloba oyo eza ya ye te me oyo eza ya part ya balongo fumuki mbangu ele aye bapesi ye kombo azwi bongo kombo ya miso ya nzila elobi bongo molakisi nzela bayebasa bongo tokobima na se ya lutomu na ye na mateya na ye toza bongo bamiso ya nzila toza bongo balakisi nzela biso bafutuka biso bayina balakisi nzela kati osimba lelo na nsima ya nzanga oyo ete nengo ya likambo eza bongo misongi ya nzila mpo na nini kombo wana misongi ya nzila lo kombo ebombi destin ebombi kozala ebombi mission ya moto ena na mokili kaka kombo ne ebombi masive ebombi secret ya destin ya moto
balongoke Kembo. balongoke Kembo. alelo Moto. fufamu Moto tia. ya balongo fumuki mbangwe Ezalaki epai na biso oyo. matondo mingi nde bongo molakisi nzela tobandaki kobenga to koyeba ete Yesu atinda fumuki atinda Simon Kimbangu toyebaki bona église kimbaniste eza bongo église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé Simon Kimbangu toyebelaki bongo oyo papa diangenda asalaka okenda na bisika nyonso baza kosala bapriere na bango basamanaka baklite na bango na église kimbaniste omona bakoma bongo balongoke esengelaki faki sikoyo motu moko aya na mateya azala bongo lakisi nzela nde akoloba te bokoki te kosambela Yesu lokola ye nde atinda fumu kimbangu edaye kombo na ye mpe eza Simo te mpo Simo eza kombo ya colonisation azwaki kombo wana na indépendance ya volonté na ye ezalaki volonté ya fumu kimbangu te na lolenge déjà catholicisme protestant se esiégeaki deya na baparti nyonso ya royaume Congo na république démocratique ya Congo belge nde mpo kende bilanga na yo fa na carte ya baptême mpo mwana ntango afaa na prénom azwa baptême ye baki na choix te seye bongo baparent ya fumu kimbangu bapesa kombo ya Simon balongoke kasi ayaki na kombo ya Simon te nde nyonso ya nzela abandi soki okolakisa bayini nzela tosimba malamu tatakai na bolamusi basi balongoke Kembo. balongoke Kembo. alelo Moto. fufamu Moto tia. ya balongo fumu kimbangu Ezalaki epai na biso oyo. makambo tosimba ngo malamu le mfumu nkusu atelemi abi te nga misoni ya nzila mpo mpe aza misoni ya nzila molakisi nzela alobi te Jésus aza mokonzi mobikisi ya bayindo te atindamaka mpo na bayindo te babi ekomami wapi abi te bozwa livre mokili ya molimo esufri Matthieu 15:24 bongo le totangi kuna balobi Jésus aza kodéclarer qu'il était envoyé au brebis perdues de la maison d'Israël bongo na kati ya mokanda bakumbaki ezala sikoyo ndenge nini bino bokomisa ye mobikisa bayini te eza mobikisi sauve ya Israël biso kozwi acte 13:23 omona ete nzambe akosusite sauve ya Israël Jésus balongoke Kembo. biso kozwi Luc 1:30-33 balobi akoya koremplacer il viendra remplacer trône de son ancêtre David et David azalaki roi ya mokili mobimba te bongo David était roi d'Israël donc Jésus devait régner à l'éternité en Israël balongoke kosambela Jésus eza mabe moko koleka oza kosumuka ende kosumuka eza bomo ya lisuma ebandaka na race na ekolo na continent mobimba bokomi na vie ya masuma parce que bobeleli nzambe mopaya babelaka nzambe mopaya tofela bobelaka nzambe oyo koko na belelaka sambelaka bongo balongoke bongo to bongo te bosembo nde yango nde alobi te Yesu te tobenge mpe te Simon Kimba tobenga ye mfumu Kimbangu mpo aza mokonzi mobikisa biso bayindo 30 ans na boloko kaka na message oyo toteya 10 ans plus les premiers 10 ans na fi mutongo mingi poko ye bazokwaki na mai ya mungu mpo nzoto epasuka po wana sete ya 20 cm babeta na motu ndandandanda nzete ekota mais aza kaka mfi abone sante likambo likambo te tomete tobeta ngo maboko balongoke misuni ya nzela ye kolakisa biso nzela nde etumba sikoyo ebandi ti bamasanga nyonso sikoyo mpe kobelela fumu kimbangu moto moko andimaki riske azwaki audace azwaki mpifo ya kobanda kobengela Simon te na fumu kimbangu
balonge Kembo. libanso pesa mbala balandi yaki pavita na masanga ya bakimpevi azalaki kobela matei mais nesonga nzila azwi bongo risque ya kolakisa bato histoire ya le 2 juillet 1706 oyo batumbaka yaki pavita na mbanzankamba na mbanzakongo balonge Kembo. mbanzankamba ezoya po nkamba nde epai balongo fumukima bandaka misala bongo Ingeta. kasi olie bakoba na nzela ya tata mokili ebandeli bango bazwi batata oyo batiki biso kala oyo batata batika nini tobengaka Simon Kimbangu te tobenge Mfumu Kimbangu. nde yakimpa vita bayebanaka te nesongi ya nzela kaza molakisi nzela kombo wana eza ye nde abandi historique yakimpa vita nde elati bamuvuma nyonso oyo elobaka makambo ya boyindo ya balongo Mfumu Kimbangu mpe bongo yakimpa vita tia kuna niva kozwa avion na 4e république bongo balongo Kembo. yakimpa vita azwi esika na minoko ya bayindo na kati ya bayindo senga to esenga te Esengo. po azwaki bifo azalaki lisonga nzela alakisaki nzela pene tookende boye abakisi nkombo mosusu eza kaka teke Mfumu Kimbangu te mekomi walongo Mfumu Kimbangu. dans mosantu mokonzi ya mosantu ya Mfumu Kimbangu epe tookende kobelaka walongo Mfumu Kimbangu. sikokobana kasi na biso sikoyo bakitani ya lisonga ya nzela toza mpe bongo badiminutif ya lisonga ya nzela bakobenga biso mpe bo balisonga ya Nzila. nini oyo yo si obandi oyo yo ezalaka courant esalamaka na bato nyonso mais yo oyobi te ngana kosala bokeseni na amélioration na kimolamu nini si osali bakoko na biso bazangaka batelefone mais bazalaka kotalana oyeba na sante ya bamabota balongo nke Kembo. okangi vacances bakozwa bana bokeba tata leki tata mwasi bakoko na bino mais bazala na bango na bavoiture te mais bokende batransport en commun boke kotala koko boketala famille ya papa famille ya mama bongo Ingeta. mais lelo na batelefone kutu tozobenga na susu na lenge te elongo bani soki oyika apele alinga senga mbongo balongo nke Kembo. nakoyeba na sante na biso moko ezalaka te me batelefone ezali oyo ozwika telefone ebengi kaka tantanta na mpona kobenga likoma Pasi. ekoma nango ezali moko normal na bato soki balingi nde olingi nde osenga bezo ezali ose rappele na ndeko osenga kaka lisungi me koyeba na sante ekoma mpasi na balingi balongo nke Kembo. parceke ezali wana eza ya malongo Tato. donc tozala balisongi ya nzela bayeya yambo ya kobanda koyeba na kobenga libota me mpo na sante ya bango mwesi obengi papa leki wana tata mwasi mama leki wana oyo tika nani abengi nga mwa mitele bengaka sante ekoleka po abiki babengaka te me yo sikoyo ozala molakisi nzela ya kotalaka famille ya kobenganaka na kati ya famille soki mpe ezali lelo bayindo sobimi kaka libandi na soki apembi okomi koko okomi ndoki bongo na afriki nyonso ancêtre soki kaka okoli okomi suspect na famille nzoka pauvreté eza na kati ya mboka ya afrike bayindo bakeli te bainvente te bakoko bariche ndenge nini tout ce qu'afrike aza kokonsome asombaka libanda donc mbongo ya afrike ekofanda te na afrike parce que minere ya afrike eza kotekama na prix bango batie mais substance ya vie na biso baproduit ya première nécessité ya afrike azosalela azosomba yango libanda continent balongo ke siko ndenge nini olingi mbongo efana na kati ya mboka ta boteka moins mais bosomba plus na mbongo oyo ya bino susu bokoti su banyongo bozula pays le plus endetté bokoti banyongo po prix ya coltan ya minere afrique nani aza kofixe prix biso to bango bongo te siko prix ya blé ya bapiode ya nyonso osala ya carburant nani aza kofixe yango africain to européen bango bafixe prix na bango donc toza kaka na souveraineté te
et il faut tobunda indépendance spirituelle mais ekobanda mpona bakombo na débaptisation nani kolongola bakombo balonge Kembo. politique ya recours à l'authenticité 71 à 70 mobutu alongi bakombo azalaki président le plus puissant en Afrique Mobutu alongoli Joseph Désiré bongo azongi Mobutu CCC kokoko mwendo wa Azabanga. akobaki na poder nelateli na ye toka diopa na kani na tout ça mais leri kaka azangaki soutien spirituel te susu kobala mwasi église catholique yo mpe obulisa bato wana conférence soufférant fa apesa yango bangunza oyo bazalaka na pe kaka moto mose estce bazwaki gain de cause nango fafela fo échec na échec bongo to bongo te kombo misuni ya nzela toza bamisuni ya nzela kozona misuni ya nzela sala na kimisuni ya nzela généralement bamama to banengwa na poto awa bazalaka mutu makasi balongoke baka na prédominance ke batata bongo babotata ngo te mambolo banga bite bino bapaster bolobanga boyebisa banengwa boso mpo bolingi badete mpona bamakambo mabona mpo bosali baeglise mpona sylvie na bino bongo la mnoka ye awa na poto ye moko aluesala azosali mo église ne kaka azwaka balina bofani baovivre ka na bongo na yango kaka omona misali eza mete lufunu dimanche oyo ye moko asali église mpe bape bazwi baavantage ebele ekomi na 200 300 membres l'état azwi en charge mpe kofuta meme yo paster à part dime na bofrande ezwaka yango baza kobundana basala l'église awa basala bagroupe de prière baassemblée awa balongoke wana bosembo tata mpo mona ete baza na kimopaya kati na bango talaka bapipa bapaster baka batenkle batiaka coko tala bango kaka likimopaya fatela ifo asala bandenge moko boye ifo costume cravate donc aza koparaître kimopaya kati na ye balongoke nyonso wana eza na ntina tomoni paster aza na race noire boye agarde race aza par rapport ya éducation to par rapport ya âge mais na sentiment oyo baza nango wana fomona bacoin donc ye mpena il faut donc abima donc jeune premier dadi mwasi ya ndako azotosa paster koleka mobali na ye est ce que eza logique balongoke azorespecte paster plus que son mari mobali na ye est ce que mama boza na normal nzambe aza représente epai ya mobali na kati ya ndako so tosi mobali te tosi nzambe te oyebi no nzambe te yaba bakoko na biso bangudi na biso bamama na biso banengo batosa batata makasi batosa parceke nzambe ozomona te mateli yo tata balongoke réciprocité wana ezalaki yango te ke ekoba ete masa comme esclave te osala œuvre ya soumission mpe obéissance to mpo ya tata bongo po tata aza na facilité sikoyo akumba oyo motu azotosa ye teka ye na opposition tozala bapression ya ntina siko soki mwasi na mboka oyo deja azozwa mpe esika azosala azwi mpe mutuka ya crédit donc ekomisaka mwa lolenge wana bosembo ya tata balongoke bongo to bongo te yebani bongo siko soki nga vutuka ngai nengo na olanda nabi te atako nazwi bongo mais nazala une femme obéissante na tata na papa kati ya ndako okomi na esongi ya nzela ya basi oyo bayeke te malgré kitoko na nga monene na ngai mbongo na nga mosala na nga poto na ngai mais natikala femme soumise femme obéissante na tata na nga na ndako okomi omolakisi nzela papa ya basi oyo bazotenir tete mutu makasi na batata balongoke kasi eza koloba te ke tata akoma soki te ye mpe ana droit ya respect tolobaki mama nemwa na yo mama na yo aza représente pa ya mwasi na ndako bongo ndenge ozwaka mama na yo na lokumu na botosi yango mpo ozongisaka mama na kati ya ndako banengwa
bamama na biso bazala bamisolo ya nzela via comportement na bango balongoke via comportement na bango bazala bamisolo ya nzela soki kaka tata atriche azwi mwasi na libanda mais eza problème na basi na biso ya poto awa bongo to bongo te eza problème akotia biloko libanda benge fo bapaster basinga bapardon il faut luka lolenge mais abosani ke tata mokeki aza kokondamne polygamie te mais tata mokeki aza na kanda ya polyandrie balongoke soko azali monogame akokita beti liba koyeba ete tata mokeli kati naki mobali eza kotungisa balongoke seke aza na possibilité makoki ya 3-4 est-ce que financièrement tata akoki kozwa nyonso en charge donc yo nengwa mama ya vuvamu to nengwa oyo oza kolanda biso ozala molakisi nzela miso na nzela oyo okwe ya papa tokisa ozobima kuna okombo ya leta kuna otiesemi libanda mobulu tata soki makoki ezali oyo okendaka libanda benga ye ayakifana na nda soki osali bokomi miso ya nzi est-ce que eza possible na vie ya poto awa katu mpona nini balongoke budakaina eza katu mpona esa bade mpona nini tobi boye tozala banesenge ya nzela tata mokeli bokoko na biso ezopekisa polygamie te epekisa yango te mais bankadraki polygamie faut tata ozala na plus de ressources mpo ozwa bango en charge mais bapaster babitutamitolingeza bapaster mais bango ni bato baza koconduire société en erreur bongo te faut toatake na bango teke mpona oboya bango mais tolinga bango bazonga na nzela mpa babungela bato azonga na bonzambe ya kipavi takumbelaki biso bato alakaki kwa mambo zenga mambo balongo fuluki tata abimi libanda abeti libaku libanda eza baelema oyo tofilo na mokili ya poto awa mwasi mpe aza pre ya kopiso eko libanda abengi mpena mbila soda mpena ye polisi aye monsieur go out zwi bilamba naka oke lekoke kuna yoka lekoke kuna yeba na nsima kuna chacha pout balongoke mais siko na kiboyindo mwasi ya moyindo oyo alingi aza bongo na esongi ya nzela bate ibako ebetami seke botata mokeli kati na bino na yo tata mobali eza ya kotumisa eza ya kotonda mingi po toza ndenge moko te balongoke so okima quelques centimètres kaka mosu mpena akimi mosu mpena akei nde bokeseni esali botata mokeli aza kosekomplike kati ya bana ye kati ya nati balongoke ezala ndenge moko te moni tazwi makambo so aza joueur so aza baza kaka ensemble ba artiste mais bakesani balongoke mosu aza peintre dessinateur chanteur bango mpe bazaka baartiste mais makambo ekeseni alors akoki te azwi mwasi mosu libanda eza mabe parce que avant kende bokoko encadraki yango makabe ti libako sikoyo yo mwasi oyo ozalaki ya liboso ya yambo ezala bongo lisoni ya nzila tobaete te tata nakobenga te nakotia makele te ke otia desordre bato bayoka po voisin soki ayoki aza mondele esili atobengi te obenga mbila bongo akobenga na polisi sikoyo yo mama yo mwasi tobi te tata zwa ye kaka toya tofanda bongo ndako moko to nayebaki aye tokende kobala ye balongoke mwasi mpe na ye ozwi libanda nabi te ozokenda kosunga nayebaka te aya tofanda awa soki bachambre ekozanga epai aza kuna me tobala ye mwasi oyo asali bongo akomi na esoni ya nzi natutu eske ezali mpasi mpo esalama bongo na mikili ya bapaya eza mpasi donc awa na mikili ya bapaya mwasi misoni ya nzi ya mwasi eza te na balisongi ya nzi bazaka na kongo donc awa baza te balongoke na balisongi ya nzi bazaka na fundilo awa balongoke me wana nde ezali ya bokoko yango nde toza kolinga bayino bazonga pole osali bongo te tata soki yo kutu osali erreur obomi libala po papa abimi libanda yeba ete okomi
89,9% okoma deuxième, troisième, quatrième femme ya mutu musu. Bongo. Alors ok. Bolero bengani tato tikali. Yebanu otikali sans protection na réalité. Tikali femme seule sans protection parce que mbila yo bengi. Police yo bengi akoya te ko fait éduquer bana. Parce que eza na énergie paternelle oyo mwana aza na besoin na yango pour la santé mentale na ye nani balongoke tata aza symbole ya spiritualité mobima na mokili na kati ya ndako azaka te po azalaka bomaka tu asali faute wana mbeba na yango mais elongoli ete botata na ye bongo balongoke tozala banisoni ya nzika po tata mpe ayo obengani bongo ezali wana mpe moya tikango ezata okende ka libanda siko akodouble lidas mpo yo mama mwasa liboso oyeba yango te siko olivre na danger mpo akozanga contrôle ya bamama na mosusu esika tozwa solution sika mo tozwa solution ya moni bate par le nom lepesi mutu nkombo ya sara osali mabeti arte sara asalaka yango yo ekumba ngambo ntina mokili yo ekumba ngambo mais tala époque sara asala mbeba wana donc tata otiki ye olivre na danger mpo ezali wana akotika yango te akokende kaka bavirgule nyana ekozalaka kaka e akokoma sikoyo komea botutu wana libanda eyeko na kati ya ndako ya botutu na libota bana nyonso bavictime balongoke parce que mwasi wana akozala na temps libre oyo akende luka lokola deuxième troisième makambo wana disons ako-échappe na contrôle ya tata po tata akendaka koyiba ya tiki mais na temps nyonso mwasi wana mpe mosusu epa kozala na vie ne oyo abana kosala donc ozokumba bongo bilabila mpe na libota même ya na base ya kokanga bacapacité intellectuelle ya bana eza koréduire bana mpo botuki ezo ya mingi na ndako balongoke ya ni partie négative na kati ya ndako donc mama azala mama oyo tolinga azonga mama misoni ya nzela ndenge misoni ya nzela oyo abiyana te tata tozwa yaya etokende kobala ye balongoke bake mpena kobala mwasi oyo tata azokende na libanda ye mo tata esika kofanda babi nazwa nanga basi me mwasi aboye mwana tika eza te balongoke na ogarde mama mpena ya ndako mwasi ya yango yaya ya yango oke kozwa leki ensemble eza possible mais ils ont comme impossible par rapport à la vie occidentale. Tu lis ton copier, bon moyen mokili, il y a le posope, n'est pas bon impossible. Par le moquet, il y a une base de destruction de la famille. Tous à la banison, il y a Kobanda Bolam. Ce qui sera à l'Obeka Nabram. Ah, tiens, moi je m'en kende, les athées. Mais, tu vas partager vos souyabana. Isaki na Ismaël balongoke kandi kaka Sara ayebisaka Abraham bengana Agar mwasi oyo égyptienne na mwana na ye Ismaël epai oyo wapi apesaki mpasi na mokili lelo mbe monde arabe eza te mbe bamusulman bazala te ndenge bazala bango te me baza race moko intermédiaire la race rouge baarabe omonaka wana donc kobota ya Abraham na Agar égyptienne ne boti Ismaël Islam ekobima balongoke nde tata mokeli oya likolo ya nyonso ayaki na shwa te mpo atinda nzambe mobimba botama e alongoli ndambu ne nzambe mobimba ye ala ayekozwa siko charge ya mwana wana Ismaël balongoke nde apesi ye promesse ya prochaine minute kozala béni yango balobela ala po aza nzambe na bango direct tout droit bakosambela yawe te po yawe nde abenganaki bango nde ala ye azwi bango mpo na Sara kaka soki Sara ebaki nazala na esoni ya nzela mbe lelo oyo terrorisme na mokili eza nango te mbe lelo bakia oyo eza lelo Israel na Iran mbe eza nango te Gaza mbe te baza kodetruire yango te meta lelo terrain eza na mokili danger eza na mokili parce que monde arabe alakaka Israël mokolo akozwa capacité technologique to mokolo états-unis akokwea akolongola Israël na map monde alakaka yango Israël balongoke
mpona kozangozela bamiso ya nzela tozala bamiso ya nzela wato baite ingeta na mateya oyo baza koteya biso nana kozala moto ya malgré tout pasi ya ngonga ya mboka oyo mena kobana kolanda bandeko bayindo bane balongo Fumukimba ke opesi tana yo ya koteyaka bayindo papita yutaki koleka mwa oyo uti koleka nake na serve elot namoni bandeko ba jeune garçon bakongolais mibale bapusani bonjour balinga obemi bakomi kote ya kopesa invitation soki ya baza na soki na prière soki nini papa ti bosala mosala oyo eza mboka oyo ya misala mais pasteur a réussi ko-idéologie bedi bakomi pena ke convaincu batelemi bakabwani nalongo na serve lot nake na one namona misusu batelemi wana nake na pato sombaka nini nake na ba cambodgien na ngambo tosomba na kuti su bango bakabwani ya groupe ebote ya bato yesu alingi yo twana campagne koya te omoni na bitini botiki pena Afrique boyeka mpona makambo oyo papa okende mosala te okende koluka te quelque part soki biso bato tozwi connaissance ancestrale tozobundela mbongo azongela bavaleri na ye mpo mbongo bakoma supuso na mokili bili tozobongisa moyindo tokosala sacrifice wana te toza bongo baneson ya nzela ete te malgré tout temps maintenant disponibilité temps ya mpembaka lo na mokili ya molimo na biso mpona faire éveiller conscience ya bandeko na ngai na kozwa bango esika nini te na bashop oyo basombaka mingi self lot wapi na ba-1 na ba-dollar prix wapi otiete mwa 30 minutes 45 minutes otelemi so olingi bronchi ezali mpe biso babronchi ya Fumukimba oya kimpa vita mutamachu ezali opesi mpe ngonga otelemi mpe ya kopesa bayindolo kaka papier papa aketanga wa makambo ya Fumukimba mokonzi mpe mondix na biso kozwa ne to otanga so no penga biso mpe adresse yango bawasala mo telefone pe so adresse pa bawasala kit na bango bawasala mayanga na bango me bayindo bawasala na kimopa po bato bandima kaka Yesu sikoyo biso bayindi bavutuka tokoki te kozwa ta minute moko mibale na jour na semaine ata mokolo moko ta mwa minute mpo ya kofaire conscientiser peuple noir peuple africain tokoki te balongoke tozala banisoni ya nzela na bolamu mai oyo ezala te tozalisa bo na bolamu tozala bale premier vaut mieux risque ya koose ke risque à ne rien faire balongoke nyonso bongo eza risque premier risque ya komeka koose ke risque ya croiser les bras ne rien faire balongoke soki tobandi te eloko mpe ekokola ezali tobanda bakolia mbongo na Afrique ingeta me tobanda petits et moyens entreprises na Congo na Afrique tobanda ntango bafamille yango eza ndenge eza baliaka mbongo me na nguba na saki yango bakopola ata moko malamu ezangaka bongo koso tosali yango te ezalaka toza banisoni ya nzela ya kodélocaliser fortune motu oyo tozwi na étranger ya kozongisa yango na Afrika mpo bakonzi na biso bayaka kotia mbongo na babanki awa bayaka kozwa basoin médicaux awa bayaka soki kosoma mituka bayaka su mbongo kotia awa mbongo ya Afrique elimanso libana nzela bakonzi me biso peuple tozongisaka yango balongoke eza balakisi nzela mpona kimopaya na topesa yango ndakisa na mabele na ndako oza koluwe kofutela balonaka nzete ete bongo po mikolo kobima koza na ndenge ya koderasine nzete wana ekotikala mikolo lupa bongo te donc tolonaka nzete mabele na yo mabele na oyo oza kolonde mpo kolona banzete nyonso lingi bongo eza pasi na inconscience ya bili Afrique me toza banisoni ya nzela ya kobanda eloko kobanga te fo ndima risque ya kobanda koza bokolakisi nzela soki mpo échoué problème ya te au fil et à mesure okozwa kaka certitude okolonga kaka mais ezala mobandi balongoke oza babandi ya bolamu tobangaka somo ya risque te mpo toza na lipambo liyo baloko Fumukimba donc kombwani somi ya nzela eza na ntina
bobi destin ya femme mutu tozala misolo ya ntina makambo tosala lelo ezalaki te kondima riske ya koloba komba fumuki mbao na miti ya bapaya awa o YouTube so lobi mama barasi na yo ndimo lobaka wana bakokanga yo tozokobaka etumba balomuke etoza bongo na esengo na 2000 na ezaka ni na 2018 ingeta mokolo pena échappé 2018 tosala conférence tozwaka ka salle na la librairie na Port Lane ezaka matata okote afumuki mbangu ndenge nini ye nde nani il faut que la secrétaire faut avoir plus ou moins 3 personnes pour ça une équipe tata mbongi azalaki na tata songo kelani baye kopesa mato bango twana bato anglais baye kopesa etumba azalaki wana ilo bibi bazomsiyolo mabite bolo ongala wali na bolomba bosala te obine bolingo sala po bwete patati na kende kombo kaka ya fiche zaka bitumba na tata mbongi c'est une religion africaine ou alors bah comme la boye était na bitambolita donc qu'est-ce que pour que tout ça la librairie bah beaucoup de journée wana ezani alobaki ni des hasard personne dirait l'important la Congo pe l'Afrique détourner Congo pe la musala ya salaki balonke Kembo ba pesa na pesa social balonke est-ce que pour ça là appel de fonds pour la masanga alcool tout non tu fais kaka ni kaka soda kaka to continue to somo apesa biso sala poto bandaki balonke Kembo poto bandaki pe invité oya yaka dans la durée de la 2000 combien 2025 donc 7 ans passés hein 7 ans toya tomoni ni kwa kota ya va kota ponctualité afandi tamo kan bité aza artiste aina makambo aza na révolutionnaire et ça la conférence wani le kaka malamu mingi ba ili ezali na Congo et Congo référence na chaîne nango ya ndeko moko so betanki sikotika et l'autre la plus tatia comme balonke Kembo etikala et Léo lisusu toza lelo le 27 de bosusu aye kozongela biso balonke Kembo ayesi kozongela biso esengo to esengo te esengo esengo makasi ingeta po bazonga kaka esika oyo elongo bani bongo ingeta soki esika esalaki yo mpasi esimbaki te elongo banaki te ezalaki ya yo te bamaki yo malonga te soki kaka zawenda bazonga asude bongo ingeta me motuki akei azongi soki eza na ti batina se bolamu ezali balonge Kembo se bolamu ezali nde bongo tokozongela koyamba ndeko lokola biso na suka mateya tozala bongo balisoni ya nzila tozala bongo balisoni ya nzila baye liboso ya kobanga riske te ya kobanda likambo ya kosala mpona bolamu baye basi basala makambo ya mabe ekomi normal ekomi structuré mais yo soki oyaka na bolamu oyo eza mpasi na bato ebele basala bandima yo soki ozala mutu ya bongo balongoke Kembo fo obanda likambo bato bakoya kolanda yo fika mizo oza koinsiste bakoya kaka ate umeli bakoyaka kaka yo nde yebaki okebali bakendaka na mpambo bongo okotia na kati ya ndobo tie mbisa ata mbisa akoya kaka kolia soki tondimi riske ya kobanda te eza bongo mpasi toza balisoni ya nzela tozala bo balisoni ya nzila okobona suka tata cameraman ozwi kamera moto amutu lelo bongo toyami ndeko oyo akenda mibu pene ebele 7 ans plus kolo mais azongi mitumba oyo azongi biso toyambaki ye na puku esiko tozoyamba ye mpona kolakisa bato ete mosala oyo moyindo tata titi muta titi kombo ya kiboyindo leno ancestral tata ngoma na dikabon ok
merci, mais seulement vous parlez français, l'anglais, lingala. Je parle plusieurs langues. Je suis beaucoup intéressé par la culture africaine, aussi sur les questions existentielles. Parce que ça, c'est vraiment important. Notre place dans l'humanité ancienne et notre place dans la société aujourd'hui, en tant que peuple noir. C'est vraiment très important. Il est vraiment important que les Noirs puissent redéfinir leur place. Et cette place, ce n'est pas juste une place économique, c'est d'abord une place spirituelle. Et dans cette spiritualité, il y a la culture à l'intérieur, donc les noms, tout le code autour du mariage, comment on pleure nos ancêtres, nos morts, comment notre société est composée. Donc ça, c'est vraiment important, c'est vraiment vaste. Voilà, c'est vraiment vaste. Aujourd'hui, le monde est vraiment globalisé avec Internet. D'accord, il y a l'influence américaine, européenne, asiatique, mais l'Afrique traîne encore à retrouver sa véritable identité, son véritable langage. Donc il y a vraiment un grand travail à faire, un travail énorme, un travail profond. C'est vraiment très important. Il faudrait que l'homme noir puisse se réapproprier ce qu'il est. Pas ce que les gens disent de lui, mais ce qu'il est réellement. Ça, c'est vraiment très important. C'est un travail vraiment énorme. Et lorsqu'on parle de l'homme africain, qui est le premier homme apparu sur Terre, il y a ces racines qui se prolongent aussi à travers le monde entier. Donc les Noirs américains, les Noirs caraïbéens, les Noirs des îles, des Antilles, de la Guadeloupe, de la Martinique, le pays où il y a la musique de reggae, de la Jamaïque. Voilà. Au Brésil aussi, qui est le pays le plus mix au monde. Haïti. Voilà. Haïti, merci. Ça, c'est important. Donc, quand on parle des Noirs, pas juste des Noirs d'Afrique, tu vois, c'est les Noirs d'abord d'Afrique, parce que c'est le continent mère, mais ensuite, les fils et les filles qui sont partis à travers l'esclavage, à travers aussi d'autres déplacements. C'est vraiment important. Et le jour où l'Afrique, où le peuple africain va revenir pour former cette unité africaine, voilà, peu importe le nom, on peut appeler panafricanisme ou bien une autre appellation, mais lorsque les Noirs du monde vont se réunir, d'accord, je pense que en ce moment-là, il y aura une véritable révolution. Une révolution, quelque chose. En tout cas, merci, je suis très heureux. Merci, ma professeur, 100% total d'accord, naïe. koloba ete impossibilité bapembaka lunga te bafutuka toza mayele koleka mokili mobimba na babiyano oyo shekata diop aza ya biso apia biyano me asuka ndambo ko biyano complet eza na kati ya bafutuka semote esengo nde bongo totamisaka loi de la nature création mpe kobiapikela boyebi mpo bakela mokili nde yango toza kotamisa na fufa toza église te toza mosquée te ape dojo te eza été il faut sur l'homme noir atanga son histoire atanga amiyeba oyo azali mpo aréapproprier histoire na ye lobaki muta lumumba les vraies histoires des Africains seraient écrites par nous-mêmes les Africains mais il faut notre écriture à nous pas ba ABCD na bangwana te il faut biso écriture africain ezali mwenemu balongoke nkembo il faut etanga mana bayi musali ya munene mutango mabi c'est un travail énorme somonaka ofandika koteka mosala munene oyo elembisi yo nzoto osala mosala moko physique lèvre d'esprit ezalaka poids epesaka mosala oyo parce que eza moral eza mental epesaka makasi na tozokoba tolobaka malamu soki mwana botami akufi te sokanisi kokola po toloba mwana kola ifa abotama balongoke nkembo tozali kaka toinsiste eza lileko mbimba nzambe eza reporte ta mokili alobi yakendaki azoni polike tozokobaka ke tout tala 7 ans passé mais tozokobaka tozoka na etumba toavance ayaki na conférence siko ayepa tozosangana
balongo Nkembo. ata diminutif na biso nombre na biso tozokoba kaka etunda po epai solo tata mokili azali bazalaka masa bato te bazalaka bo mokie balongo Nkembo. bazalaka mokie bazalaka mokie pai solo ezalaka mato lobo tokomi na suka na banzi mato ya koyoka Toyoka. motema ya kobomba Tobomba. okasi ya kosalela Tosalela. tosukisi na nkombo ya wazongo